Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto, nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai À laquelle vous allez me suivre, c'est votre ambre servante Vinicia Femme Femme africaine. Karambenge to la personnalité TV, Bazabongo na Matanga, la personnalité TV, Bazana Matanga télévision, vous allez brancher, vous allez scotcher, vous allez coller, pour baki maman Doris de Mafumunagaz, il y a la personnalité TV, outil pour boum qui s'appelle Papa Naye, na combo ya Sita Ntumba Jacques. Donc, nous avons un libanda 51 nous avons pour kopesa bino ba détail ya makambo nyonso kaka ndenge ezalaka ti bozala brancher bozala coller bozala scotcher ya bino yango yo ebandi.
était utile déjà na kati ya morgue donc yango oyo bazwa déjà pour exposer yango toujours na kati ya 59 toujours na kati ya 59 ndenge toyokanaki tolobaki deuil ekozala na 59 ndenge ekoma nango kaka baye na deuil directement bake kokunda ma awa tozwi a moins 1 heure du temps mpona kofanda vraiment kosala recueillement tozomona bino moko wana ezali baagent ya 59 oyo bamemaka mbongo deuil wana ezali baagent la prière et la couverture. Pasteur Stéphane, s'il vous plaît. Merci walikolo mwanga lisi na bana na bato. Yahweh yo pesaki pe yo zui. Biso nde tokola lesika yake. Mokonzi to recommandé cérémonie nyonso na sala loboko na nguya. Yo accompagné biso depuis jusqu'à la France en Bénin. Et Kimia osait surpasser toute intelligence et je vais à la mission. Le Yangé là du début à la fin, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'en suis béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu as l'ensemble Maboko? Je pense que parmi Bisso, malgré la circonstance, pas l'ensemble Badagaskas na Osika, parce que si je me rappelle bien, il y a quelque part Bible Zoloba. Circonstance nyonso ekoki na kosalama lokumu ezonga toujours epa nzambe. Est-ce que tokobetela so nzambe maboko? Malgré la circonstance, il reste Dieu. Malgré ce qui nous est arrivé, il reste Dieu. Amen. Amen. Alors, après prière, tozo meka mpe kosignaler baétape oyo toza nango. Après prière, toza na prédication ya maximum 20 minutes. Après la prédication, il y a un témoignage. Il y a membre de la famille qui va se préparer déjà pour un témoignage. Et puis parmi les anciens collègues de service, il y a Papa Tita, Goumba, Boyatiki Bisso. Parmi ces anciens collègues de service, tout le monde va aller à Kofi pour se préparer déjà pour un témoignage. Et puis il y a la lecture, il y a biographie, il y a Diophin. Donc je crois que c'est un membre de la famille de Salambo. Il peut aussi déjà se préparer. Parce que nous courons vraiment derrière le temps. Et puis il y aura le mot des enfants qui sera dit par un des enfants ici présents. Après quoi, on fait un dépôt des germes de fleurs. On fait une cérémonie avec sur l'alliance qui sera faite par les pasteurs. Pasteurs sous le pot, qui prime. Et puis on fait la prière et la clôture. Et puis le pasteur se passera à annoncer effectivement lever à corps. Amen. Alléluia. Et que nous remettons la chose dans les mains beaucoup. Alors, puisque nous sommes déjà en train d'avancer, je vais appeler le pasteur Christian Mola de l'église Source des Victoires pour une prédication de maximum 20 minutes. Pasteur Christian. Entre-temps, nous faire déjà signaler. Alors, puisque le temps est vraiment limité, il y a des gens que non, comment aïe, Papa Pierre, on a fait un genre de faire Yomogo. Ça ne sera pas vraiment très bien. Alors, ça serait normal et bien que, au Saint-Petit Napo, soit amis et connaissances, soit les anciens collègues de service, soit aussi les membres de famille, pourquoi on fait ça genre de faire maintenant pour que ça se passe un peu en harmonie. Pasteur Christian, vous avez la parole. Shalom, shalom. Vraiment, je bénis l'Éternel qui m'a fait grâce. À côté de ma liboso, il y a un ensemble pour nous partager de ensemble. Ma femme bonne, bateau va faire cette opportunité à côté de moi pour nous de la part de Dieu. Pasteur Cephas, Papa Carlos, Zambé, à Pambola. Amen. Est-ce que vous pouvez aller sur ma bombe Je crois minutes que dans mon Dieu, nous avons dans le livre Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est très important. Nalandi lo yembo bayembi awa liwa eza liwa te. Po eza de bisika mibale. Lifelo ezali, lola pe ezali. Tangu Nzambe apesi yo souffle de vie. Eza moment oyo esengeli obongisa motema na yo. Yana bato ebele bayaka église bayebani epai ya pasteur mais pas Yesu bayebani te. Mpo Yesu ayeba yo il faut motema no ezala prete. Souvent tala ndenge tobongisi bilongi na biso awa mpo toyeba tanga bongo mitema na biso bato na mokili batala me tozobima na mokili na nzela liwa quelque soit renommé na yo même no pasteur oyo natelemi awa un jour nakokufa na mwa ntango mokie oyo Nzambe apesi yo oyo Nzambe apesi nga tobongisa mitema na biso. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère, ma sœur, mon terme no eza ndenge nini. Yana langage mo batalobaka bato basambelaka bazaka mitema mabe. Oyebi na banda koboya makambo wana nakomi komona ngo réellement. Yana bato ebele bakendaka église mais otali motema oyo aza na mono est-ce que vraiment réellement oyo eza mwana na Nzambe to aza mwana na Nzambe te. Nzambe atalaka bilongi te. Eloko ekokotisa biso bokonzi ya Nzambe eza offrande te, eza louange te, eza te mpo okendaka église chaque jour nde okokota bokonzi ya Nzambe. Non, baoyo bakomona Nzambe eza baoyo baza mitema peto. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais notre Dieu regarde le cœur. Premièrement, nous disons merci au Seigneur. Parce qu'il est le juste juge. Il rend à chaque être humain selon ses œuvres. Et nous lui disons merci d'avance parce que nous croyons qu'il va aussi rendre à notre papa selon ses œuvres accomplies durant son existence de 84 ans que Dieu lui a donné. Nous disons alors merci au Seigneur. Et notre souhait le plus ardent est que son âme repose en paix. Et cinquièmement, nous disons merci au Seigneur parce que c'est lui le véritable consolateur. Nous lui disons d'avance merci parce que nous croyons que c'est lui qui va consoler nos cœurs, les cœurs de tous les enfants et les cœurs de tous ceux qui sont actuellement brisés suite à cette perte. Et nous disons d'avance merci au Seigneur parce que c'est lui qui va consoler nos cœurs brisés et qui va guérir nos blessures aussi du cœur. Il n'y a que lui pour le faire. Voilà pourquoi, d'avance, nous lui disons merci parce que par la foi, nous croyons que le Seigneur va le faire. Et enfin, nous voudrions dire que nous n'attribuons à personne la mort de notre Père. Qui a dit que la chose est arrivée sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? L'Éternel n'est-il pas celui qui commande? C'est pourquoi nous disons, nous les enfants, que nous ne pointons du doigt personne. Nous attribuons cette mort à Dieu lui-même, le juste juge, le contrôleur des situations et le commandeur des événements. Que Dieu vous bénisse. Il va procéder par le dépôt des gens et faire des enfants.
Il y a Papa Ndida, on a un témoignage. Merci. Nali témoigner au nom de Papa Ndida. Contrairement à ce qui a été dit, il s'appelle Sitazumba Watampengo Kalanda Jacques. C'est ça son vrai nom. De deux, Yende Abotamina Bamama. Abotama 7 ya Abotamina Bamama. Bamama na bisonde frère na bangonde yoana. Yango to monaki ke so biso de l'obité vous malamu te. Yende rassembleur. Ça c'est de 1. Yende encadreur famille Ndibota. Yemuta sungi famille nyos. Moko te avandi wana o aleki na ndako na yete. O azuli sungi na yete. O akoti classe na yete. Te to salaki ne pena chani metal kuna place wana. Aux approvisionnements étrangers, to salaki na bureau moko na ngai. Il m'a formé. J'ai appris l'administration chez lui. Donc je suis importateur de Gonapandia. Grâce à lui. Donc les lots, tu perdre un grand baoba. Non pas seulement que sur le plan biologique, mais sur le plan pratique, parce que c'est nécessaire et pas nabiso. Mais tout ce que je peux demander, c'est les lots à Tikibiso, indépendamment de notre volonté, à Tiki Troumounen et Panabiso. Mais puisqu'il a formé, on va continuer son œuvre jusqu'au bout. Nzambe a petit kabisote, Tikate ape manaboboto, que son âme repose en paix. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ces brefs témoignages. Merci pour ces brefs témoignages. Oui, ça n'est pas à Moko et à membre de la famille. Mais jusque là, on dirait que les anciens collègues ne sont toujours pas là pour les témoignages. Alors nous allons vraiment passer au à tout vraiment dans la. Alors, tout le dit dans le dépôt à la gerbe de fleurs. Jusque là, nous n'avons que 6 groupes ou 6 catégories. Il y a pas tout qui a gerbe de fleurs là-bas. Nous allons commencer par la famille Vika. Famille Vika qui sera suivie de l'église Cité des Aigles. Bon, on a déjà dans gerbe de fleurs Nabino. Après l'église Cité des Aigles, nous allons dans famille Sita. Babon s'appelle Fleur Nabango. Et puis famille Lema. Babon s'appelle gerbe de fleurs Nabango. Et puis couple Lema. Babon s'appelle Fleur Nabango. Et puis la personnalité TV, chaîne Yamama Doris. Encore bon, ça fait déjà Fleur Nabango. Mais tout banina nous na famille Vika, Bakoleka, Tika, la gerbe de Fleur Nabango. Nikolo yozali, yokaka liboneli nanga, mayonisi ekeka, elika monene esena, baboti bakufa, natikala lisuka ya mboka, loboko na litama, nani moko suma, yokelanga mawa, nazali kosenga yokono, nabotama na lisomo, ikabote ya marebani, maloba esili, okola hana. Merci beaucoup, là c'était la famille Vika. À présent, dans mon famille Sita, on est déjà prêt. Famille Sita, on va les canards, Georges de Fleur Nabango.
parce que oyo akufi ezali papa ya pasteur na bango. Là, c'est l'église Cité des Aigles. Signalez que famille Lema est Ali, et puis couple Lema et les enfants peuvent aller. Après l'église Cité des Aigles, c'est la famille Lema qui se prépare déjà. La famille Lema, je crois que le couple Lema et les enfants se préparent déjà. Couple Lema, on peut déjà avancer. Couple Lema et les enfants. Avec du bruit là. La famille du bruit là. Merci beaucoup, la couple Lema, merci. Couple Lema et les enfants. On nous informe que les couples Lema est représenté ici à Kinshasa. Papa Ndeko Balekiwana. Mais la grande partie n'est pas ici. Merci pour l'élément. Là, c'est la famille du bruit là. Personnalité TV. Chaîne Yamama Doris. Par contre, vous en avez déjà. Personnalité TV. Personnalité TV. Chaîne Yamama Doris. Entre-temps, l'équipe de locataires, il y a papa Jacques, à propos de maman déjà. L'équipe de locataires, tous les locataires, il y a papa Jacques, à propos de maman déjà. Personnalité TV, merci beaucoup. Là, c'est l'équipe de locataires. CG. Jusque-là, c'est le dernier groupe. Oui, l'équipe des locataires. Merci beaucoup, les locataires. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer par la cérémonie, il y a rupture et alliance. Alors nous allons appeler les pasteurs Chilombo de l'église Lema pour la prière de clôture. Nous devons signaler que pour la cimetière, lieu d'habitation, nous avons 3 bus. Alors, ce qu'on a un bus, kanga numéro ya bus na yo. Pour aucun de quitter la namatanga ba sauter. Kanga numéro ya bus na yo. De préférence au commune à cimetière, c'est quand on a 4 bus. Parce que déjà, dans 4, c'est pas tout le monde qui aura accès. Mais pour ceux qui n'iront pas dans le cimetière, Tokutani place veille mortuaire et Zalaki, dans la salle les érudits. Donc, ils ont croisement à Sosa Kingaboa. Tokutani wana, en attendant, Bandeko va au cimetière, parce que c'est là où
ben de consolation et pour Salema. Alors nous laissons la parole au pasteur Céphas. Il va dire la prière de clôture et puis il va déclarer la levée de corps. Pasteur Céphas. Je demande à l'assistance de se lever. Donc nous allons dire la prière de clôture. Merci à l'équilibre, là, que le méga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Là où le bête et l'homme n'est pas le maître, son souffle pour les détenir. Et biso, au lieu de l'homme, avec poussière, pas qu'aux hommes, la poussière. Au conzi, aux okende, aux hommes qui savent papa, les femmes de l'eau naïe à souk. Yahweh au bandé qui n'a pas la kimia, l'union et souk à la kimia. Mais battre la biso, on a la biso dans la garde de part pour arriver à la biso. Molimo nyonso accident ya trouble ya confusion za la musika na biso dans le nom de Yeshua Hamashi. Tendre Père, nyonso tosengi na yo kolo etikala kosalema na kimia. Pe kimia Yesu Masia yango simba mitema ya bamambre nyonso bakufi. Na kombo Yesu Christ tomondeli bongo, merci Seigneur Jésus-Christ. Mais Albi, toujours déclaré le vrai accord, il y a des pouilles, toujours qui étaient dans la métropole 3. Ici, et ça très important aussi de l'ango. On a rappelé, la bandeko bakokende cimetière, yebaka tozonga na salle de juridique, franchement sur ça, la kingabwa pour na bain de consolation. Pour la bandeko et bakokende te bakose la biso la salle voilà. Merci beaucoup de déclarer le bien accord. Wana ezali bongo levé ya corps ezali kosalema tomona na bongo lisusu na necropole. Donc levé ya corps ezali déjà kosalema bomoni bino moko atuka tozwi presque 1 heure du temps mpona kofanda koyoka nani oyo papa azalaki. Tozomona wana ebembe ezokende déjà ezokende mpona kokende bongo komata na Portia ebembe ezokende mpona komata na Portia tozokende mpenza ndenge tolobaki papa na biso papa Jacques azalaki bongo papa ya bana 11 azalaki bongo papa ya bana 11 donc misusu bazali libanda ya mboka ebele bazali libanda ya mboka awa atikali kaka na mwana moko oyo azali bongo pasteur donc atikali awa na Kinshasa azali kaka na mwana moko oyo azali pasteur donc bango nyonso le 10 misusu bazali na Londres misusu bazali na Belgique donc wana ezali bongo famille ya mama papa awa na kini aza kaka na mwana moko oyo azali bongo pasteur babengi ye na kombo ya pasteur Carlos ye nde azali mwana moko oyo papa atikalaki na ye mpenza na kati ya kina sur 11 enfants donc 10 nyonso bazali banda ya mboka. Papa Jacques aye kotika biso na 2021 donc atiki biso na 2021 na décembre entre autres mama kope mwasi na ye wazalaki na ye liboso atika biso déjà kala depuis na l'an 2001 donc wana ezali mwa moke otokoki koyeba epai ya papa Jacques ye mpenza azali papa biologique ya mama Dore Salema donc azali bongo papa ya 11 enfants aboti bana 11 na 11 wana aboti bafille misatu aboti bafille 8 plutôt na bagarçon misatu donc aboti bafille 8 aboti bagarçon misatu na bango nyonso wana 10 bazali libanda ya mboka ndambo 7 bazali na Londres et puis misatu bazali na Belgique moko nde aza na biso pasteur Carlos ye nde aza na biso awa asala mpe famille na ye wana tozomona atuka toza bongo na kati toujours ya 50 ans toza toza na kati ya 50 ans bomoni deuil ezali topeserkei ezokota deja wana okomoni ezali pasteur Jacques moko ya mwana oyo etikala na kati ya Kinshasa donc yo wana okomoni na bilili yo wana okozomona donc
toza déjà toza toujours na kati ya conteneur toza kose préparé mpona kokende bongo na necropole tozali kokende na necropole 3 toza toujours donc bozomona bino moko décoration ya motuka mpenza yango wana décoration ya corbillard ezali bien décoré eza bien décoré bomoni mpe na kombo papa Nsita Zumba Chaka donc balobi molimo na ye epema na kimia biso toza bongo la personnalité tv toaki kokabola mawa ensemble na famille ya mama Doris Lema parce que oyo akufi aza mpe koko na biso donc aza kamam koko na biso yango wana na cadre toye mpenza kokabola mawa na bango. Oui. Comment
pasi na nzela kaka ndenge nzela eza molai kaka na biso te toya Krista osi numéro kaka na biso zo numéro ya telefone tala zo numéro ya telefone na awa bayeba matanga kande tolobaka to bato baza ebele vraiment bato baza ebele par ça biso mpe famille toza mpenza donc famille mpe ya papa lema bazali baza mpenza ebele baza ebele balandaki bongo tel ser na bango donc toza déjà libanda tozali kozela toujours tour na biso mpo tokota tobanda lisusu tocontinue toyeba suite ya makambo nyonso ndenge ekosalema donc toza libanda ya métropole 3 toza libanda ya métropole 3 bomoni bino moko bilili na image ozomona bino moko bato ndenge baza vraiment ebele en tout cas papa azalaki papa ya bato azalaki mpenza papa ya bato yango bomoni bato baza ebele donc tozozela tour na biso ekoka pour que tocontinue kosala émission na bino ndenge bolingaka na kati ya la personnalité TV donc on est ensemble bozala branché bozala coaché toujours na reste ya programme ya la personnalité TV logo na votre ambassadeur initial comme africaine pièce contre pièce tobaki la personnalité TV na matanga tozozela biso John. Hey. Yeah, c'est qui? John. Papa, de yango oyo tobaki toza déjà na nécropole wana tozaki libanda maintenant là toza na kati déjà toza na kati corbillard yango oyo ezokende juste po ekoma na kati ya salle esika wapi lisusu bazali koyamba biso penza nde tobaki toza na nécropole de l'éternité donc toza na nécropole de l'éternité bomoni bato bango wana baza na kati ya salle d'attente toujours po na matanga ya papa Nsita Nzumba Jaka oyo tolobi donc père biologique ya mama Doris Lema donc ba condoléances na biso penza na compte ya la personnalité TV to pesi yango mingi na famille Lema Mobimba en tout cas bana nyonso donc ba koko nyonso ya papa Sita en tout cas ba condoléances boyamba yango penza donc toza awa sali yango yo bomoni nyonso bazali wana ce sont ba membres ya famille bazali ba membres ya famille donc tozozela ebembe et zobima. Donc tout ça dans la salle d'attente. Tout ça en salle d'attente. Yangwana. De Yangwana donc Maloba, Izope Sama. Et Payi, il y a Papa Obomoni, Azal Bosso, il y a un modérateur, Azo modéré. C'est vous. Attends. Bonjour à tous.
Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre... Mais vous présentons nos sincères condoléances. Toute l'équipe de la nécropole et moi-même, nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci. La nécropole d'un Célébambo est un cimetière que nous voulons réellement paysager. Nous voulons que ce cadre soit non seulement un lieu d'inhumation, mais également un lieu de recueillement. Un lieu où, lorsque certains d'entre vous reviendront pour se recueillir, et pourquoi pas, pour référer la tombe de papa Nsita Jacques, que nous portons à terre ce jour à l'âge de 84 ans, qui se sentent en harmonie avec la nature. Nous vous signifions qu'au bout du bâtiment administratif sont disposées nos installations sanitaires. Quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones ou de les mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude requise en ce moment. Les poubelles sont disposées un peu partout sur le site. Nous vous prions de les utiliser pour jeter les déchets et les ordures. Il est interdit de monter sur les caveaux. Je reprends. Il est interdit de monter ou de marcher sur les caveaux. Il est également interdit de fumer dans la salle du cimetière. Il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. Le célèbre poète français Paul Éluard a écrit ceci beau poème disant: j'ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l'a effacé. J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai incrusté ton nom dans les marbres, mais la pierre a cassé. J'ai enfin gravé ton nom dans mon cœur, le temps l'a gardé. Vous êtes certainement fatigué, exténué, après 16 jours de deuil, 16 jours de douleur, de peine, et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Souffrez toutefois qu'au nom de toute l'équipe de la nécropole de l'éternité, je prononce un petit mot de circonstance, un mot très bref pour vous remercier de la confiance que vous nous témoignez. Un petit mot pour vous présenter à vous tous, parents, frères, sœurs, amis et connaissances, de papa Jacques Nsita Zumba, qui avait tenu à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Nos condoléances. Les condoléances de toute l'équipe de la nécropole de l'éternité de Célébambo à travers ma personne. Ces petits mots, c'est également et surtout pour vous réconforter, car avec papa Nsita Zumba, vous avez fait tant de choses ensemble. Avec lui, que vous appelez affectueusement Papa Jacques, vous avez mangé, puis partagé les soucis et les travaux quotidiens avec Papa Jacques. Vous avez sans doute partagé tant de projets et tant d'espoir. Il y a tant de choses que vous auriez voulu faire encore ensemble. Aujourd'hui, comme un mur, la mort semble vous séparer. Tout semble s'arrêter et ce n'est plus ensemble que vous allez réaliser vos projets. Mais, au-delà de ces sentiments d'abandon et d'injustice, vous garderez certainement de papa Nsita Jacques des choses plus fortes. Vous garderez notamment de papa Jacques qu'il était un homme généreux, un homme accueillant, très social, un papa non conflictuel. Et votre présence ici, en ce lieu, est la preuve que vos souvenirs ne sont pas écrits sur le sable, car la vague les effacerait. Que le nom de papa Jacques Nsita n'est pas écrit sur un arbre, car l'écorce pourrait tomber. Que le nom de Nsita Zumba n'est pas écrit dans les marbres, car la pierre pourrait casser. Mais le nom de papa Jacques et tous les souvenirs partagés sont enfouis dans vos cœurs. Sont enfouis dans vos cœurs, au plus profond de vous, là où aucun vent violent soit-il ne pourra les balayer. Et là où le temps les gardera à jamais. Votre présence ici, c'est certainement pour dire merci. Merci à Papa Jacques. Merci Papa Jacques pour tous ces moments vécus ensemble. Merci Papa Jacques. Aujourd'hui, vous venez tous dire au revoir à Papa Jacques Nsita. Au revoir car il nous a précédés dans l'au-delà après un séjour fructueux sur cette terre des hommes.
Au revoir, Papa Jacques. Notez désormais que ce n'est plus au numéro 4 de l'avenue Lado, quartier Salongo, commune de Kitambo, et vous irez chercher encore Papa Jacques Nsita. Mais Papa Nsita Zumba Jacques reposera désormais à la nécropole de l'éternité de Célébambou au numéro 42 du quartier La Rédemption. Papa Jacques Nsita reposera désormais à la nécropole de l'éternité de Célébambou au numéro 42 du quartier La Passion. C'est donc ici que nous vous invitons à revenir régulièrement. Et non pas seulement le 1er août, journée dédiée aux morts, pour perpétuer sa mémoire, pour entretenir sa tombe et pourquoi pas pour la refleurir. Une fois de plus, nos équipes et moi-même vous présentons nos sincères condoléances. Nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à nous conduire en procession vers la dernière demeure de Papa Jacques Nsita. Nous vous prions à cet effet de former dérangé derrière les cercueils. Nous insistons sur les dérangés afin de faciliter la circulation de tous et également pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie. Mes condoléances. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Vous allez former des rangées. Ndenge bauti koloba tozo kende déjà boyoki ndenge bauti koloba tozo koma vraiment na cité ya Sika esika wapi oyo tokobanda koya ko visiter papa na bato onyonso tokozala libre wana obomoni ezali famille mobimba ya papa Sita Jacques donc toza ensemble na bango tozali ko kende toujours tozo kende tozali ko luka kokoma wana donc corbillard yango wana ezokende déjà ezokende corbillard yango wana donc ezokende juste sika wapi bazali komena biso na cité ya Sika esika papa Sita Jacques a kokoma to pe akomi pona vine mobimba baobi awa tozali na nécropole de l'éternité donc tokomi déjà tokomi famille bango wana na sima wana nyonso bazali famille ya papa Sita omoni bino moko babi papa Sita akufi na âge ya 84 ans donc ye akufi na 2021 mwasi na ye ici akufa déjà depuis 2001 mwasi na ye akufa depuis 2001 yende akufi na 84 ans donc akufi na 2021. Alobi papa Sita azaki papa ya 11 enfants donc abotaki bana 11 wana 10 nyonso bazana bango na libanda mboka musu bazana Belgique mususu bazali na Londres donc musu bazana Belgique musu bazana Londres awa tozakaka na mutu moko donc tozaka na mutu moko mutu atikala awa ezali bongo mutu moko ou atikala yende azali pasteur responsable ya famille donc yende mutatikala penza na famille na kombo ya pasteur Carlos yende mutu atikala le reste wana baza vraiment libanda mboka onyonso bomoni ezali famille ya papa Sita sans oublier famille pe ya papa Lema bazali wana ko partager vraiment mawa na ba ndeko na bango. Donc on a nyonso ezali famille la personnalité TV ezo continuer ko sala mosala nango karandenge to sala ratinati donc ozala brancheuse à la connecteuse à la scotch sur la personnalité TV au talabongo netolobaki la personnalité TV est en deuil la personnalité TV ezaki na matanga ya koko na bango donc maman to père papa biologique ya maman Doris Lema et vraiment la personnalité TV bazana matanga yangoyo zomona bazobimisa na kati ya corbillard ezobima na kati ya corbillard pour que bakoka bongo kodindisa yango vraiment na libulu ndenge tokoki koloba ma balobi bazali kotia yango na adresse ya Sika oyo papa akomi wana ezali équipe mobimba. Oui, bamouana
donc toza déjà tokomi toza déjà na libulu yango oyo balingi badindisa vraiment et corps ya papa Sita tobaki la personnalité TV baza vraiment na mawa bomoni bino moko donc yango oyo adresse ya Sika ya papa Sita yango oyo donc adresse na ye ya Sika yango oyo oyo elakisi ke akozongaka lisusu te donc tokoyande biso koya korendre ye visite koluka koyeba eta esika na ye ekomi lolengi nini donc toza vraiment déjà na kati cérémonie elingi ebanda pour que bakoka bongo konda vraiment mowei na biso. Bomoni bino moko balingi vraiment badindisa corps topesi cercle na kati ya libulu et après ndenge tosalaka tokozwa pe moi quelques témoignages à ce qui concerne papa et pas ba membre famille et pas ya bato balandi bomoni que bato bazolela donc pour dire à côté kala lisusu kozonga te donc toza vraiment na kati tozawa donc badindisi déjà na kati ya libulu bati na kati ya libulu yango wana bati déjà Non, c'est bon. C'est bon, il n'y a rien à dire. Ça va. Tozo continuer tozo sala bongo interview et pas ya ba papa na biso ba kopesa biso vraiment souvenir nini ya malamu oyo bango et bazana yango et pas ya papa mbote papa mbote maman pesa biso kombo na yo zanani potomonyo na kati ya cimetière na kati ya neko. Oui, en fait kombo na ngai se fasse dans l'un des pasteurs et sika oyo mwana ya défunt papa Jacques le pasteur Carlos azo kokamba il y a un pasteur titulaire dans la landie toyé kokunda papa en fait en dehors il y a cause la collègue ya musala ya mwana na ye naza pratiquement mwana ndako parce que na fan ndako wana la ton papa Jacques azaki vivant. OK papa souvenir nini vraiment ya malamu ozali ko garder et pas ya papa na biso oyo auti kotika. En fait ba souvenir eza belé mais souvenir ya munene nazo garder ya papa Jacques c'est que tango na zanga ke sika ya kolala na solo na mwana na ye yene mutazaki chef ya mkolo ya ndako apesa nganzela pe alojaki ngai pa na ye c'est le plus grand souvenir ça n'importe qui te naza direct moi enfant biologique te mais naza camarade ya mwana na ye atikela ngai pièce na fanda na ti na ekobala en tout cas souvenir amune nazaki nango na kolo bazaki papa mbokoli atika ngana fanda na ndako na ye ti na ekomona na komi na kuki na bimi pe na kina kobala en tout cas naza na ba souvenir bien ko solana ye zaki facile aza très gentil très cool et puis très intelligent
Oui, ceux qui n'ont pas se rappelé, avant nous, c'est que 100 ans, ils ont on a su que les gars bengali des choses. Allez, votre mot tout le papa chose. Mais en tout cas, nous allons souvenir mon malam pour notre papa. Ok, merci. Tozo continuer. Ils appellent papa Moussoussou, Alingi, Alobam, Bote papa. Bote. Est-ce que vous pouvez se présenter, Bandeko, Bamonayo Kala, Baye Balisusu, Zanani? Bon, ngai justement naza lena naza na parcelle na ye na futa na kende ke likambo eza na kati ya lupangu oyo il faut intervenir en tout cas à s'inquiéter na ngote mbala moko ayaka ko s'intervenir na kati ya lupangu. Dernièrement na auto tikele mbongo ezalaka le 6 décembre na genda non le 6 novembre na genda ko tikele mbongo na na koma kikuna to sololi vraiment azwa kinga plus de 45 minutes to vanda ki to solola. Sololi makambo ezalaki kaka ya politique to sololi ayebisinga ya suka nord qui faut kotikela ngambongo avant parce que décembre ngape nazana posa na fêter na nani na jour à décembre. Bon dommage que ayebisanga na bibo papa problème ezati na ko kotikela mbongo kozonga na zonga ki après quelques jours na yoka que papa atiki biso en tout cas ça la nga passe mais vraiment na kosenga merci beaucoup pour na papa na oya sali. En tout cas, bana na yepi balanda exemple ya vraiment ya papa na bango na oyo papa asali en tout cas na yebité. Azalaka malamu et pas na biso donc tellement makambo malamu to donc na yebité na ko se signifier ndenge. Merci vraiment. Tozo continuer interview na biso, tozo continuer Mbote papa. Mbote maman. Papa s'est présenté bandeko bazali banda mboka to bike famille mobimba bazali banda bayeba ozanani puis souvenir nini ya malamu ozo garder pour na papa na biso oyo autiko. Merci mingi na pesi na merci na ne popisi na opportunité ya koloba kasi comme nanga ezali papa Baudouin Tabalai nazali mwana katalibota na sena kotiza katalibota. Vraiment papa tozaki ozala na ye réunion sur malamu même si ozana problème akobenga ngai na kokenisaka za tokofanda tokosolola vraiment papa lingi kosolisa bato papa lingi kosekisa bato si tozongisa na masolo akala pour kosolola na ye tamulai donc papa moko ne bato ke papa moko azana problème na moto te non conflictuel na bato donc aza papa moko malamu ti toye ebele boye toye po na bolingo na ye papa yeba ko partager papa yeba ki kofanda na bato papa yeba ko sangisa bato un bon rassembleur donc ceux qui le tokolo bate ke pot papa sa kofine to kopesa témoignage malamu non ndenga zalaki ne tuzo pesa témoignage malamu papa zaki na biso malamu ne to kotike bo vraiment Nzambe ayamba ye malamu afani sai na loboko mbala za molobeli na biso na katalibota. Merci mingi. Merci. Nous on a to yoki ba témoignage il y a quelques personnes to qui témoignage ya locataire et puis témoignage il y a ba membre mususu ya famille ma to ko continuer les susu na interview ya moi suka to kozwa et membre vraiment ya famille donc moi na moko oyo ya papa sita azana biso awa to kozwa payer yende ya koloba et puis to ko ta close na émission na biso. Tebisaki bino que papa Nsita Jacques azalaki bongo na bana 11 babi 10 bazali banda mboka na sur na bisaki bino tontozaki na kati ya nécropole na lobaki etikali na mwana moko yende azo représenter bana nyonso na kati ya Kinshasa donc tozo pesa e maloba aloba mwa liloba moko et pa bandeko na e o bazali na libanda mbote papa mbote on s'est présenté bandeko bayebi ote bayeba o bayebi yo bamona lisusu et puis opesa mwa liloba moko et pa bandeko na yo o bazali banda oyo bazolando na minute bonga inaza mwana papa Nsita Zumba Jacques oyo touti na ko enterré naza deuxième parmi les 11 enfants les 11 bana na ye 11 abotaki na maman na biso Aïba na Rokufa depuis 2002. On a deuxième. Bon, je sais que c'est un peu difficile, il y a Koloba Mingi, compte tenu il y a Makamto Nango, parce que c'est pas facile. Le cœur est encore dans la douleur, dans la tristesse. Donc le cœur est encore blessé. Mais l'Oronion son à Koloba et pas il y a Bande Konangai que va perdre espoir. Va baisser les bras
bakontinue na surtout kokangama na nzambe. Nzambe apesaki biso papa, nzambe nde ayebi na korécupere ye to misala bamakanisi ebele te, parce que nzambe aza capable ya kosala nyonso. Akokai mpe na koempêche eloko wana ke papa kufa te, akokai mpe na kosala yango, mais soki apermettre ye moko ayebi pourquoi. Ezaka biso totikali encore en vie to continuer kokangama na nzambe wana, parce que ye nde abatelaka. Aza nzambe balekela makasi te, eza na libota moko te, eza na ekolo moko te kolekela nzambe makasi. Aza nzambe oyo balekelaka pe mayele te, eza na tribu moko te, meme ata na soloka na bango to pe na bondoki na bango bakolekela nzambe mayele. Alors je crois yango nde kozala message pendant en particulier na koina ko adresser pa bandeko na ngai surtout, parce que nayebi que na situation yo biso nyo toza touché, toza blessé, mais je pense que biso toza bana ya papa Nsita Jacques, peut-être que toza beaucoup plus peut-être blessé par rapport na bato misusu, même peut-être à libota en général. Voilà pourquoi na lobi que bakoni okangama na nzambe, nzambe mtape sa consolation à bien, nzambe wana o consoler biso, nzambe wana o batela biso, nzambe wana o bundela biso, nzambe wana o koba na kolongisa biso na bitumba nyonso, et surtout totia kobanga liboso te, totia kobanga liboso te. Je pense que tant to perdara mama na biso mingi batiaka nan penza mwa kobanga liboso. Tozai kokanisa ete bon eza mama nde a protéger biso, et comme azal lisusu te vraiment to vivre longtemps te, mais nzambe wana tosambelaka asala biso démonstration, alakisa biso ete ce n'était pas vraiment notre maman qui nous gardait, qui nous protégeait, parce que soki ezala ye depuis kakufa 2002 na 2002 te na bano tozande si tosila biso nyonso kala, mais nzambe oyo aza nzambe ya bolingo amona eke tosambelaka ye tokangama na ye, asepelaki mpe kopesa biso démonstration ete ye nde mutabatelaka eza baboti na biso te. Alors nzambe wana asapesa biso badémonstration wana suffisamment, je pense que toza na baraison mpe mingi ya kocontinue kokangama na ye. Eza te parce que toperdre papa nde esengeli na biso to croire vraiment na fatalité moko boye, parce que soki eza mpenza na moto oyo tokoki na croire vraiment beaucoup plus kakoki na kobatela biso, so tocompare entre papa na mama esengeli ezala beaucoup plus mama, parce que toyebi force na ye ndenge ezalaki, eza eloko na kodécrire te. Soki ye kokende na ye esala vraiment que esala biso eloko moko te ki ya grave jusque la nzamba okoni kobatela biso. Je pense que eza kokende ya papa te nde kosala ke aujourd'hui biso to perdre vraiment espoir. Voilà eloko oyo nakoki na oloba to tokangami na nzambe wana, Dieu fera en sorte que même moralement yé moko osala ke to remonter rapidement. Voilà tout ce que j'avais comme mot à dire et comme conseil particulier à donner à mes frères, à mes sœurs, oyo peut-être bakoki na ko suivre ngai. Merci beaucoup.
balanzi la personnalité TV to zalaki na morgue to longwe na morgue to tamboli ti na ti to uti ntelo précisément na nécropole to zaki na nécropole éternelle to kuna et bongo to monaki comment est-ce que milulu na biso eleki to moni comment est-ce que to kundi papa na honneur nyonso penza papa oyo azalaki na 11 enfants azaki na 11 enfants balobi et 10 bazali bandamboka donc 3 bazana Belgique et puis le reste 3 bazana Belgique 7 bazali na Londres na 7 o bazana Londres babieza na moko azana Kinshasa yewana pasteur Carlos otouti ko landa vraiment sikoyo oyo tu ko pesa biso message ya suka pona bandeko na ye o bazali libanda ya mboka ba koka ko zala bongo lisusu makasi et bongo tolobi merci ya trop na bino nyonso bozala ki branché collé scotché na la personnalité TV pona kolanda tranche d'animation na biso ya matanga ndenge tolobaki la personnalité TV et ton deuil donc la personnalité TV ezalaki na deuil et kufelaki koko na bango et bongo topesi merci vraiment na ba membre nyonso ya soutien ya la personnalité TV merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Sudi Givwama Maboko Bank na 4 London City sans oublier Arlette Matoko Liswanzambe donc ba merci il y a trop to bosani peut-être famille Lema Mobimba Mama Doris Lema en tout cas la personnalité TV elongo na bande konyoso bazana Kinshasa balobi zalayo zala makasi donc balobi nzamba ko bakopesa yo penza makasi merci ya trop lisusu na ingénieur Israël Nosotif Pro. Donc merci à trop pour tous qui na bango ensemble pourquoi pas merci na président junior donc azalaki pe na biso ensemble en tout cas topesi merci à trop biso na bino toko ba continuer comme on na ba émission na bino obolingara kolanda mingi na kati la personnalité TV to lobi biso ti na ti ndenge kara tozalaka vraiment. Le monde, je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort.